La. Omoni makambo yango tolobaka o EHP Media alobi. Soki tolobaka na biso pamba te, tolobaka toujours quand il y a un problème. Pour EHP Media azawana toujours na cadre ya koinformer bino. EHP Media azawana toujours na cadre ya kopesa bino ba actualité. À chaque minute, à chaque seconde, qu'il se passe quelque chose, EHP Media azawana pona koinformer bino. Sikoyo soki tolobi te, nani mususu akoloba? Toza wana pona koloba pona koinformer bino. Yango tozotalisa toujours que balandi ya EHP Media bozali vraiment scotché à une bonne chaîne. Bozali vraiment branché à une très bonne chaîne. Pourquoi? Parce que chaîne Oyo et l'obela cabino vérité. Chez nous, ce qui est blanc est blanc. Ce qui est noir est noir. Alors, ba information tozali kopesa bino ezali vrai pe ezali vérifiable. Soki tozongeli bino lisusu ezali mpona kotalisa bino lisolo ya concert oyo kobetama le 27 déjà. Ndenge kaka toutaki koyebisa bino, nous vous avions donné les intentions déjà ya bato par rapport ya concert wana. Bato bakomi déjà découragé. Toutaki kolobela yango kala mingi te. Mais si nous revenons encore vers vous, ezali mpona kotalisa bino ke mwana mboka Werason auti kopesa vraiment avis na ye. Alobi invitation ya Mike Kalambai eza le bienvenu. Donc Werason andimi alobi akozala wana na kati ya concert wana pe abengisi bato na ye nyonso alobi bazala wana. Donc bandeko balandi ya EHP Media na lobaki nguba ata soko olie ango ndenge nini na se ya mai me poso eomata bobele likolo. Okoki kobatama mais la fin justifie les moyens. La fin justifie toujours oyo mutu azalaka. Yango wana malgré ba esquisse ya Mike Kalambai devant la presse, alobi bato nyonso oyo bazalaki touché na ba popo wana ba pardonner ngai, mais Werason auti ko confirmer akozala wana. Non seulement akozala wana, mais aussi abengisi bato na ye nyonso, ba staffer na ye nyonso alobi bozala zala na kati ya concert wana. Toyebi te tozokende wapi. Sikoyo concert yango eza mélange to eza mix. Bon, toyebi te bandeko, parce que tozela kaka to koma data yango tomona pe makambo yango ndenge koleke. Donc jour wana na assure que Werason akoma adorateur du Seigneur. Donc parce que c'est ça ce qui va se passer. Na promettre bino teme biso nyonso tokozala wana pour suivre concert wana ndenge kolekela. Donc na assure que mokolo wana il sera un adorateur, parce que l'objectif ya ba oyo nyonso basalelaka Nzambe, soki eza na milulu, soki eza na ba campagne d'évangélisation, je pense que le but to l'objectif reste toujours le même, ezalaka objectif ya kogagner ba âme pe kobenda vraiment milimo oyo ezali perdu, ko récupérer yango, ko présenter yango devant le Seigneur. Alors je suis sûr et certain que mokolo wana vraiment ebele ya ba musiciens oyo babengami déjà, oyo bango babetaka musique gospel te. Donc bango pe mokolo wana bako adorer Nzambe elongo na ndeko na biso Mike Kalambai. Commentaire eza te, yo moko landaka makambo oyo, yo moko juge yango. Biso EHP Media toza wana toyaka pona kotalisa bino kaka vérité, toyaka pona ko informer bino, toyaka pona ko mettre bino à la page des news qui sont en train de se passer dans le monde. Bande ko balandi ya EHP Media,
Nayebi ke ebele ya bato oyo bakolanda information oyo, vous allez finir par nous donner raison que quand nous parlons jamais par hasard. Quand nous parlons parce qu'il y a un objectif, il y a un but à poursuivre. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Wana ezali Genèse. Kende otanga, pona yo mutoza na Biblia, kende otanga yango et tu vas comprendre cela. Donc awa, que la lumière soit, na kati ya makambo oyo, tosengi kaka lumière ezala. Que les ténèbres ezala ténèbres. Lumière pe ezala lumière. Parce que tokomi na tango oyo, il faut to se situer. Tokomi na tango oyo, il faut toyeba tozo salela nani, tozo landa pe nani. Werason autaki kopesa accord na ye alobi akozala. Alors tolingi topesa sous précision détail dans ce sens que na ba détail oyo apesi alobi akoya stade te pona tina Mike Kalambai, mais akoya parce que il s'agit ya kokumisa nkolo, ya kokumisa nzambe. Alors gloire soit rendue à Dieu par rapport à cela. Werason akoya na cadre ya kokumisa nkolo, étant donné que a reconnaître que azape ekelamu ya nzambe, a reconnaître que il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Raison pour laquelle alobi nakoya pona kokumisa nzambe. Vraiment ezali eloko ya kitoko pe malamu mingi, tosepeli nzambe azwa lokumu. Voilà bandeko balandi, ezali précision vraiment ya koloba ezate. Soki tolobi to vandela vraiment likambo oyo, tokozanga koleka na ba news mususu, ba information mususu oyo tokoki kopesa bino, mais vraiment ça laisse à désirer. Donc makambo yango eza perplexe. Ndenge kaka ozo comprendre que nazo kitisa tonalité na ngai, vraiment nazo zanga maloba nini ya koloba, naloba nini sikoyo, naloba nini po tala kaka vraiment Werason andimi invitation akozala na kati ya stade mokolo wana. Selon les dires ya Mike Kalambai, alobaki po bango bato batondisa déjà martyr. Donc vous voyez que l'objectif entre guillemets ezali ya kotondisa martyr, objectif vraiment na ebite soki ezali pona kopesa lokumu epai ya nkolo. Toutefois nakoki ko conclure te parce que mokolo yango moko ekomi lobela. Donc le jour parlera de lui-même. Yango wana tozali toujours patient pona kozela mokolo yango. Nous nous rendrons au stade pour que tokende vraiment ko adorer nzambe. Soki vraiment ekozala adoration te, ekozala makambo mususu, bino nyonso bozali branché na EHP Media bokoyeba yango, tokozongela bino lisusu avec des détails pour vous dire que non, ezalaki nango adoration te, ezalaki makambo mususu. Soki pe eza adoration oyo s'est passé dimanche le 27 juillet de cette année en cours. Donc nous reviendrons encore sur vous pour vous dire que oui, certainement il s'agit d'un concert, il s'agit d'une adoration, il est question ya kobi kisa milimo ya bato. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous n'allons pas nous éterniser ici sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de dossiers au Yotoko Lobela, Petoko continue toujours à mettre bino à la page. Matondi mingi na bino balandi ya EHP Media. Likez, partagez information, kozanga te kotinde la biso commentaire na yo parce que ekozala toujours les bienvenus. Tokotanga yango pe tokoyeba lisusu comment ko répondre yo. Donc une fois encore nous disons que notre porte est grandement ouverte et vos suggestions seront les bienvenus à EHP Media. Once again, I'm gonna finish this broadcast and to say to everyone that is watching us in this moment that be blessed. Wherever you are, be blessed. Esika nyonso ozali nalobi pambwama nzambe ya lola azala na yo. Werason autaki kopesa
accord na ye alobi akozala. Alors tolingi topesa sous précision détail dans ce sens que na ba détail oyo apesi alobi akoya stade te pona tina Mike Kalambai, mais akoya parce que il s'agit ya kokumisa nkolo, ya kokumisa nzambe. Alors gloire soit rendue à Dieu par rapport à cela. Relation na koya na cadre ya kokumisa nkolo, étant donné que à reconnaître que azape ekelamu ya nzambe, à reconnaître que il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Raison pour laquelle alobi na koya pona kokumisa nzambe. Vraiment ezali eloko ya kitoko pe malamu mingi to sepeli nzambe azwa lokumu. Voilà bandeko balandi ezali précision lokola to koti déjà makambo oyo il faut to informer bino to pesa bino ba information vrai. Ba information ya mbata te. EHP Media apesaka information ya mbata te, apesaka information ya solo. Totondi bino matondi lisusu tolobi nzambe apambola bino et à la prochaine. Nasendo, 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 Nas
motema nange zoluwe oyo nakiyokosala bango Yesu nanga Yesu nanga Yesu nanga motema nange zoluwe motema nange zoluwe nazokoka te kokanga nazokoka te kozela oyo ndozali Nzambe fidela bomoi